ya solo batata ba mama bandeko bae banso bazwi tango ya kolanda biso na kati ya ba television na biso bana Afrique mobimba po ete mfumuki mbangu azali ya bakongo te azaya bangala te azaya baluba te mais azaya mokili mobimba naza sir mfumuki mbangu asalaki makamu isi ya koleka toza kolobela mfumuki mbangu ndenga pesi ba indépendance na ba pays mususu eza kaka na Congo te oya Congo bino nyonso boyebi ndenga telemisaki Lumumba na Kasavubu biso awa toza kolobela ba pays mususu ndengi mfumuki mbangu apesaki lelo tozali na Botswana Bechuaneland liboso ezalaki bongo lelo ekoma Botswana le 22 mars 1946 vers 15h à 10 km ya Gaborone na capitale ya Bechuaneland na nzela ya mboka ya polepole c'est-à-dire roi ya Kama 3 kuna na mboka na bango roi moko azalaki wana komone Kama 3 mais tekolo na ye c'est-à-dire petit-fils na ye azalaki docteur eza lokola bauti na campus na bango kuna ba médecin bande konfumuki mbangu ate na oye bate soki na sala nini bande konangai vers 15h tangu ba docteur babimi ba médecin babimi bazokita na bango bauti classe tangu bazoya bamona l'homme en panne wana mfumuki mbangu bande konangai azotombola koni bota koni achana mutu azokoka te atombola bo azokoka te ba docteur bazalaki ebele mais docteur Sereche yende atelemaki ayokelaki mfumuki mbangu mawa aye alobi papa chana tombola yo milemf mfumuki mbangu atali ye pa ye azwi mfumuki mbangu asimsi bota koni wana tomboli ye na mutu tango atomboli ye mfumuki mbangu aseki alobi na ye merci président de la République ya habité nga naza président de la République te naza kaka médecin nazo yekola médecine nga awa habité yo mutokoza président de la République lobby kuta fo comme président de la République oko comme ministre akoleka ministre po comme président de la République ya lobby makambo yebisinga ya solo abi ya solo mwana wana pe tanga zokende ayebisi ye tangu yoko comme président sangisa mboka oyo nyonso mema mboka eza na bomoko kimia ezala na batu baza na bolingo ata mikakateno ye pa na yo kobengisa onité oni ezali association ya ba américain na ba européen pona ko dominer pays ba pays na bisno ya Afrique mais tango yo comme président diriger mboko na kimia batu nyonso balia malamu bazala malamu oyo kinga ya binayoki ye docteur Sereche Kama abimi na ye awuti na ye bakontina bango nzela tanga komi na ndaku avandi azokanisa alobi yango ona kutene démon nga na yebi ete abengi nga na kombo na nga tango na tomboli azoloba na nga ki na okoma président siko koko na yemba muka ye alobi na ye petit fils na nga nini yo zokanisa abi koko na yebi te so na kutena démon soki na ndoki alobi tango abandaki komema koni tango na tomboli ye koni alobi na ngai te nga président de la République abi mutu nga azalaki ndenge alobi alati liputa bia wana ezaki mbangu nga mpe mpona koma roi ye mutu alobaki na ngai ete nakozala roi yeba ete makambo ayebisi yo kimbangu ekokokisama azotambula Afrique mobimba mpona kopesaka bato ba indépendance bandeko na ngai mfumuki mbangu azali na yebi te so na kokoloba nini tata mama pona yo zolanda nga na télévision azali nani tango bavandi wana le 5 mars 1965 ayeko koma premier ministre na septembre 1966 bayeko zwa indépendance Sereche Kama ayeko koma président de la République grâce ya mfumuki mbangu bandeko na nga ba prophète musubino boza ko belela basala na bango rien en Afrique mais mfumuki mbangu bozo mona ndenga zokota na Afrique awa na Botswana tala mfumuki mbangu makambo salaki
na nzela ya kelasi akomisi Serge Kama premier président ya Botswana. Yango wana nazalaki nango pona koyebisa bino. Ndengi tolandi na Botswana siko tolingo kota na Burundi. Makambo nini Mfumu Kimbangu asalaki na Burundi? Na Burundi le 4 août 1962 na mboka ya Kitega Prince Ndizeya mwana ya suka ya Prince Rwakazore oyo babomaka azaki na parti politique na ye komo nango Iprona. C'est-à-dire bazalaki na meeting ya munene na stade na bango lokola Kamanyola na biso na stade na bango. C'est-à-dire lokola bazalaki na meeting wana parti politique na ye komo nango Iprona bakende kopesa ba meeting na bango basala oyo esengende boyebika nde basala kana ba parti politique. Et ako koma bakamie keye keina oya suka tangu bazako ya yemoko Prince Ndize azalaki na kati. Me bayo kaka solo moko ebimi na kati. Wana loma mpani na kati Mfumu Kimbangu. Babandi ko tuna solo ewuti wapi? Solo ewuti wapi? Baluka baki ota Mfumu Kimbangu azobimisa solo. Nzoka kaminyo moko ya basoda ebandaki kolanda bango na sima ebandaki kosala sécurité ya parti wana tamsu désordre koki kobima po ba coup d'état ba désordre ebandaki kozala mingi na Burundi. Nde na lolenge wana tango batali na kati ya batu wana bakotala Mfumu Kimbangu tanako bimisa solo bazwi Mfumu Kimbangu batiki ye na se. Sikoyo na kaminyo oezaki ya basoldat na kati babi bongo colonel moko azalaki wana bi bongo tata mukolo boye batiki ye boye pona nini ti colonel abi démarrer camion poussa n'est pas papa wana tanga komi et pas Mfumu Kimbangu cheka elongi na se atuni Mfumu Kimbangu papa na moni za chef coutumier ofandi boye pona ni abi papa babengani nga po bilamba na ngeza salite naza solo naza likamba koloba te abi likambu te loko ezaki pe na wenzi abimisi 150 francs apesi batu basukula Mfumu Kimbangu ba changer bilamba azwi pe mbongo batu wampe bazwi mbongo wana Mfumu Kimbangu akasukoli ba changer Mfumu Kimbangu bilamba. Mfumu Kimbangu aye kuna asengie merci ya bi merci mbala moka bengie mwana nanga Michel Mikobero na moni gentillesse na yo na moni oza na mutima malamu na moni oza malamu me yeba lolenge yo sali kati nanga na zene sengo mingi atunie papa yo za chef coutumier outi wapi ya lobi nga nazali oyo na pesa ka souffle de vie na batu nazali oyo na pesa ka bomoi na mokili na uti na Congo Belge bongo ya wandenge nini abiko kamwa ndenge na yeli ya wate me nazaki na besoin to kutana na yo kanga bien alobi tango kokoma président de la République ya bimenga na président nga za colonel alobi na yebisi yo tango kokoma président de la République kamba mboko yo na bolingo silisa désordre nyonso kozala na mboka na yo ata mikakatano eza ya ndenge ni kobengisa onité tambwisa mboko na kimia mema mboko na bolingo batu nyonso baza na boyokani longola tribalisme mema mboka na kimia tangu ye abandi kokangisa mbongo apesa Mfumu Kimbangu Mfumu Kimbangu akoti na kati ya wenzi baluka ye Mfumu Kimbangu amonani te patata ba mama tango ayebisi ye bongo na Burundi 8 coups d'état et salamaki. Après, Michel Mikobero a eu pouvoir, et tant que militaire, à s'imposer, à jouer pouvoir, a eu comme président de la République, nde yende mutako kota kimia na Burundi, na grâce ya Mfumu Kimbangu. Makambo na zoloba, soki ochetembe, kende na ambassade ya Burundi, okoyo kango, o ezali, ba mystère caché yango moni partout Mobutu bandako tambula bandako pese valeur à travers Mfumu Kimbangu tata mama yoko boya Mfumu Kimbangu yango to bengso le 12 octobre yaka oya ko vénérer
les grands prophètes na mfumu kimbangu, musulmans, chrétiens, bouddhistes, maïkariens, rosicruciens, francs-maçons, nani mangoma na bino ezali susu na puissance te nguye tikali mfumu kimbangu yaka kuna le 12 octobre yako vénérer les grands prophètes mfumu kimbangu o asala makamu ici na silisi boye na koma mfumu kimbangu ibobo Congo le Kolé, Marianne Mafolo, Didil, Nazana Bino toujours. Ingeta. Baibanso bazwi tangu ya kolanda papa nzuzi nkwane kingombi na lingomba ya Katevel. Ya solo tozo pesa mbote na ba politicien nyonso bino bokoma bakonzi grâce à mfumu kimbangu. Tomona bino le 12 octobre kuna bopposant batu baza na pouvoir bino nyonso boya kuna yango wana lelo toza ko célébrer les grands prophètes oya sala makamu ici apesa ba indépendance chacha tubakidi boli panda tubakidi c'est-à-dire indépendance chacha tubakidi c'est un mfumu kimbanga apesa ki on a Congo karaté apesa ki on Afrique entière mobimba pona ko lakisa makambu pe puissance na ye oya salaki tata mama lelo tokolobela Cameroun bande konanga na Cameroun opposition ezalaki ya makasi parce que ba Camerounais ba lingaki jamais mundele a dominer bango parce que bande konanga mundele ayaki awa en Afrique po ayibi ba diamant ba or ba cuivre ateki pe milimo na biso na butu ceux qui ozali olali lobaka merci mfumu kimbangu merci tata kimbangu makamu sio mutu akufi na ye mazo monana pona yo mfumu kimbangu asali na nani bolanda ngana ba itando ike na bino bozolanda ngana ba télévision toujours toza kosenga na bino ete makambu oyo eza ya mfumu kimbangu peza ya mokili mobimba ezo concerner yo mutu mwindu na mundele pona nini opposition loko ezaki na Cameroun batata ba mama mindele balingaki jamais batika mutu mwindu libre na Cameroun bazaki na 3 politiciens makasi oyo babandai ko bundela bango ezalaki Ribin ezalaki Mbida ezalaki Aïdjo batu wana misato batelemaki pona ko bundela Cameroun mais na bango misato Ribin nde mutazalaki leader o bandai na ko telemela ba mindele babi soki totiki Ribin oyo biso tokozatsu na pouvoir te faut to sale fort to éliminer ye parce que ye azako telemela biso ba mindele nde ba ko sale fort ba ko éliminer Ribin Mbida na Aïdjo esali bango ko banga babi leader na biso kuto kufi bongo biso c'est que biso to sa na pouvoir te faut tika na biso maramba politique babane ko sala bango politique mais koma ki na se wana ndenge ni tata mama mfumu kimbangu ye nani bandeko to komi le 12 octobre 1958 vers 15h na Yaoundé na alimentation Aïdjo Amadou azoya na petite sœur ne bazoya skona alimentation donc balingi bakota boye tata moko loma mpani mfumu kimbangu acheka ka liboko boazo senga mbongo mais tant bakoti Aïdjo amonaki yete petite sœur na monaki bakoti na alimentation basombi biloko na sorti na bango tant bazo bima Aïdjo amoni abi oh papa mukolo bazo senga mbongo boye pona nini apusani abi papa likamuni no zanango mfumu kimbangu azo senga ka loboko acheka ka boye Aïdjo atuni papa babotoli yo mabele mfumu kimbangu acheka ka boye papa eske ozana problème moko songolo sozana likambu yebisanga yoza papa mukolo na bundela o mfumu kimbangu acheka ka liboko boye mfumu kimbangu abi papa eza likambu nini Aïdjo atala bi petite sœur bozo biloko to sombaki bok partageant par deux bo pesa tato bazu biloko na bango basombaki bapesi bazu ba franc o bazalaki nango bapesi mfumu kimbangu asingi merci tangu Aïdjo alingo kende mfumu kimbangu abengi mwana nanga Aïdjo Amadou yaka alobi nazali na sengo mingi ndengi opesinga biloko oyo
bato toza ko luka ba diriger Afrique bango ye na banda ko luka o banda kala moyena na zoye zate me lelo nde na yeko mona yo taya ko mona yo ezalaki te mesiko na moni yo kanga malamu mwana na ngai tango kokoma président de la République diriger Cameroun na bomoko longola tribalisme kamba mboka oyo zala na bolingo na bato mema mboko na kimia ata mikakatano ye kobenga onite petite sœur na yo oyo azala kaka ndengi azali amek afungola bafuaye pona ko aider bato yango nazali lesengo mingi ndengi na moni yo ndengi posali pa na nga na remercier yo tika etatuni papa bongo yo uti wapi alobi na uti na Congo Belge bongo ya ndenge nini alobi muto apesa ka souffle de vie na batu okoki ko tuna ndengi ayete yango wana na yaki kaka poto kuta na yo aijo tanga zo kangisa apesa mfumukimbangu mfumukimbangu akoti na ina alimentation baluka mfumukimbangu azati. Le 1er février 1960 Cameroun ezui indépendance. Amadou Ahidjo, président de la République, nana komisie mfumukimbangu. Ya solo batata ba mama o eza réel ma ya bangunza ekosaka te toujours mai ya bangunza. C'est-à-dire batata ba mama lelo tokolobela Maroc, ba maghrébien. C'est-à-dire to ngolobela bango ndengi ni mfumukimbangu asalaki kuna. Awa tozotala mfumukimbangu ndengi apesaki bokonzi na ba marocain. Le 18 novembre 1927, roi Mohamed V, tellement bitumbezela ki mingi akendaki exil na Écosse na France. Tango avandi kuna amoni na France eza malamu te, le 28 mois 1958 akena Madagascar akendaki exil kuna. Mais tango bavandi mukolo mususu foire internationale efungwami. Tant foire internationale efungwami ndem fumuki ndem papa wana roi wana azibana nae atindi bango na fikini apesi bango chauffeur bakomi kuna bana basakani siko esengela ki chauffeur akende zwa bana roi tango ake kuna bana roi bazate baluki bana bamoni bango te nzoka bana bakotaki na bango na bisi oyo eyaki kozwa bato bamemi bango lokola banda awa ti na Kimbantseki bakomi na rond-point na bato nyonso bakiti bana wana batali ngambu takozwa bango ezate l'homme mpa na bimi Mfumukimbangu azwi bana na mibale amemi bango na ndaku ya lingaki wana na 28 Mfumukimbangu na boloko bandeko na ngai tala tato yo muto chaka tembe na tato yo ozozwa indenge nini tangu Mfumukimbangu amemi bana wana kuna azolesa bango babiloko bango baliaka mais kuna roi Mohamed V azako tuna bana nae bana nanga bake wapi bana nanga bazengi bwe premier jour bakeluka bana ba monite bazi chauffeur batie na kasho deuxième jour ba monite eleki na ba télévision balobi oya komona bana na bakopesa bango mbongo mibale troisième jour eloko te quatrième jour roi siko atelemi na reine na bagarde siko baotala tokomona bana oyo ndenge nini Mfumukimbangu mkolengo tika pe bana ngo yango wana na tongo balamuki boye bayibi bilamba nyonso atika na liputa na chemise na likolo azwi liputa pembe alingi nzoto mobimba azwi chemise alati likolo abitokena ke otika bino tanga ke kotika bango akomi pembe nya porte atuni wa ndako na bino yango Mfumukimbangu atiki bango bibombo kende nga na ozela bino tango bakondi roi talaka bana bakotia papa bayeba yambi papa bino bo uti abi papa tika tozalaki esika mutu moko papa moko komone Kimbangu aza bien tozolia kitoko tango bakomi wana sikoyo bana bake papa tozeke papa moko azoya komone Kimbangu atolie bien ouais papa ngo abi azane wana aza wana ego tika tata bisoto tokomi rwamba na moko atindi bagarde bakende zwaye tango bakei baiko Mfumukimbangu babi roi mutatinto akozwayo tango aye roi ayambiye akeyamba ye na salon d'honneur tango bakomi kuna babandi kosolola alobi
ndenge ni obombaki ozwaki bana na ngabi te nazwaki bango po nasalaki boye ponga na yo tokutana alobi ah yo nanga tokutana bien mais nazoyeba te sikoyo tokutana mpona makambo ya abi te ndenge oza boye exil na yo elingi esila okozonga na mboka na yo mais il faut otika testament mukolo yo kokufa mwana na yo Hassan Moulay mutako remplacer yo na royaume en plus ata mboka oyo RDC sikanga na wuti bitumbezali il faut que nous salaka d'intervention kuna tangu nyonso faut que nous protégeaka mboka ana po lobi RDC wana ekozala mboka oyo ekodirige mokili mobimba il faut za na relation malamu na bango en plus ata bitumba eye na mboka na yo yebisa mwana yo abengisa oni te toye kovanda roi Mohamed V exilé ya kosila aye kozonga na Maroc le 26 février 61 aye kokufa Hassan Moulay aye kokoma roi tang batali na testament tata tikaki yango bomonaki na moba 1 na moba 2 ba marocain bayaki kobundela biso yango bomonaki tang Mobutu akufi partout baboyaki koyamba Mobutu roi ya Maroc ayambaki kaka Mobutu parce que azana ba relation oyo roi na bango Mohamed V bayokana kana mfumuki mbangu yango tilelo basalelaka ezali tango komi président il faut Hollanda makambu wana c'est-à-dire mfumuki mbangu azali incomparable yo congolais soko ke kuna pamona mfumuki mbangu muyo congolais ozandengi mususu congolais miyebite tangu yo kolanda mfumuki mbangu okosala makamu si ya ndenge na ndenge tala miracle mfumuki mbangu asala tala makamu si mfumuki mbangu asala yango wana nazalaki nango pona koyebisa bino bandeko na biso soki pe bolingi bozwa biso bolanda biso na komina Bumbu na veni Mafuta numéro 133 bolandi biso na Lutendele na quartier colonial Nyombi na veni Maseta bokozwa biso bolandi biso na Kanluka na quartier 1 na veni Kasanga numéro 2 bolandi biso na Kimbangu na veni Ngirngi numéro 11 bolandi biso na Njili na quartier D na veni Kenge 19 bolandi biso na Makala na veni Kodia 68 toza na Mbanza Ngungu pe toza na diaspora elobi Didi Bisengo c'est-à-dire kuna okozwa biso en plus soko lingo zwa biso numéro na nga yango 09 99 18 17 37 039 18 17 37 Skype na biso KTV Soutré Congo KTV Soutré Mayulu soko landi biso wana okozwa biso yaka otanga malungi manza tokuta na bino le 12 octobre na Mbanza Lutendele na ngonga ya 9h30 tu as célébrer les grands prophètes Fumuki Mbangu Ingeta Ibobokwe.